À Kinshasa, na avenue Kabalo numéro 89, entre la direction du marin. Tu peux faire découvrir Bino Babi, moi, mon bali, oh, sûr non bon été. Mais grâce à ces LNTV, nous allons faire découvrir Bino champion, oh, non boye biété, non bon été. Alors, bah, on a mingité. Mais les lobbies, c'est LNTV, tu préfères tout lobby, c'est non. Le bise bon Martin Bakole aza moko ya ba congolais na biso mingi libanda mboka azarani libanda mboka kasi ba séjour na ye après ki ko passer yango na Flat Hotel Accenti Flat Hotel ya papa Jules Mwamba Accenti motema ya maman Marie Noël depuis Hollande na Rotterdam biska bazali la pese bon déjà ba gros coucou papa Jules Mwamba tozani a na Kinshasa ba bon séjour te ko faire découvrir bino champion tout cela par rapport à Msalane. Pour te dire makelele trop, on a betaki, on a salaki. Ba mettre on dirait ba se respecter les sous-souté, ba comme côté la ba fertilité, to éviter. Est-ce que kombango ezalaki ezalaraya, ya côté la ba fertilité to ya robunda. Grâce à bino to solo là na maître Martin Bakole de refaire découvrir Binoye parce que avant d'année Mikila Poto mais tellement zarane timide doit mettre mobo ya kimia lobarana été papa tika les causes Kinshasa tika les canae Kinshasa baba ndona biso poto balinga pe ba mona pousu ba mona ngokala voilà merci Golama la côte biso na Flat Hotel Accenti ba lobby pour la séjour na bino. Bande on a sur ozara libanda mboka kababi libanda mboka ezaka potote ozara na Lubumbashi ozara na Bukavu ozara na Mbujimai ozolukesika ola la place ezaka moko na Flat Hotel Accent bobo sa adresse sonate soko kitika na Kabambar na direction du marais oyeka ka otuna avenue Kabalo ezaya kobunga te avenue Kabalo numéro 89 référence na biso eza maternité ya Croix-Rouge donc ce qu'on a Prince Kassavou sur côté là on a ndenge ya Prince Kassavou comme l'hôpital la Croix-Rouge au tout na kaka Flat Hotel Accenti ezesika ya kobunga te numéro 89 et pas ya papa Gilles Mwamba Accenti depuis Rotterdam na Allemagne goloma la côté bisona nous to que solana champion. Ay c'est solo ni ko sana Kinshasa pourquoi pas le baraté pourquoi ebanité surtout toyoka ba comme ba mettre Lo Maurice Lo mabiskaza na PC Mboto ba mettre Yuri ba Junior Maximus champion na biso mama SP Mbombo na peso déjà Mbote Bundes image merci na bino toko tono na kati te faire découvrir bino champion merci. Oh, bien beaucoup, maman. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, hein? Merci. Bonjour. Comment ça va? Là, il y a Non, ça va, ça va, on va là. Ça va accompagner tout le monde. Non, ça va. Ça. Donc, pour mon Martin, on a un grand champion dans la zone à Outi Glasgow. Glasgow, on est où? Glasgow, en Écosse. Là, on est au Royaume-Uni. Ah, ok. Royaume-Uni, donc, on va Angleterre. Royaume-Uni, donc, on va Angleterre. Angleterre, on va Royaume-Uni. Là, Écosse, là, Martin, je pense que oh, champion. Là, la grande journaliste, Nanette, Maman Christelle la maman. Donc, bonjour, champion Martin. Martin Bakole. Soyez les bienvenus. Hein. Merci.
Yonde ya na na biso tara. Ina wa bien na biso. Ya solo. Oh ma belle na binote. Yo bana a te. Ah mais fona ga tara siège za a. Merci. Merci papa. Ça va? Tu m'as besoin. Merci. Voilà naza déjà na champion maître na invité. Oh bah tu vas dire la différence on va mettre en haut. Bazara banani ba champion bazara banani donc c'est ma maman est bébé. Na ndenga ba population na kina wande ba kinoa tellement que lingala trop de lingala ndé er moko ba yeba ka te ndeni ya ko différencier ba terme. Ko za champion pour ngala mona ba champion ba benga ba judoka. Et ba maître ne ba judoka. Ba champion de ba boxeur. Na yoka rapena ba kafia benga ba muyomba. Muyomba do bata makasi. Makasi. Mais ngai na za champion po moto aza champion eza kombo ba pesa moto no spoté. Ba pesa kombo champion et pas moto azo méritant. Na minute azo méritant po nazo aki titre nanga. Po ezo lakisa ke naza vrai champion. Ah bon? Eza linzanza zo monana. Gola pesa biso linzanza ono to mona kango déjà. Biso kanisa ke za ya esthétique nzo ande champion pe ya solo. Ah solo mais maman oza ata solo yo yoka ke za linzanza mo compliqué. Et puis ça ande boye. Donc to mona ba balata yango ça pèse hein. Fan diona ndo monique. Naza un vrai champion. Champion continental champion IBO. IBO veut dire quoi? IBO est la combien International Boxing Organization. C'est que IBO est la toute la société va fonder une organisation en jeu. Dans le milieu de champion continental quoi. Aux autres en année. En 2017. Ok. Le 11 en 2017, le 11 il y a décembre. Non, décembre et novembre. Ok. Na Écosse, na Scotland. Ok. Donc Monique, combo, il y a qui champion dans un méritant pour. Voilà, il est champion. Donc tu es un boxeur alors. Un boxeur, oui. Ok. Donc tu as un profondeur, le côté au talayo, et dans le bosso, tout le monde, tu as fait l'histoire, babi champion, mon boya outi poto. Sur une Martin, sur Pendeni, ça mouluba. Pour te montrer ba champion mingi on dirait ba balouba. Ouais, nous avons mouluba 100% talaga. Donc c'est que biso. On a bomba raté, na banga raté nous avons mouluba et puis biso to bota na box quoi. OK, pour mettre yuri mouluba. Yepe mutawa kasi. Talaga la plupart ils ont balouba ne va ça la fierté à boxe quoi. Biso ne to défendre les couleurs ya Congo. Surtout en Afrique du Sud, la plupart balouba. Mais to boy te ke bikolo musupe ba yebi box, ba yebi peme, ba ba bipesa ka pena na motema nyonso tu eza balouba nde ba bipesa ka mingi makasi na musala ngo. Ndo moni to merita ka pena et puis to rapportera ba coupe. Et puis le marambra bien quoi. Siko eloni esala ki comme sport. O bana sport, ki sportif ngo bana ke ngo da bomwana to na ki mukolo ka robidonga le vraiment comme ra maître bandi tora ti alebi. Makofi pe banzo la ndara. Ah de. So tali bien. Et là ba jeune mususu na kina pour moni oyo peut-être comme célèbre tika pengana na nzala manzela mais eza domaine na été. Mutuna munde to na mokili bonzamba tindaki mutuna mutuna oya mission na ye. Ndo za boye, oza na yo musalo zo sala, oza pe na mission za matindeli. D'accord. Et bela pa ba força classe a na nzela classe lelo akanisa ki akuma ministre le akufa pe ya sa lelo moko te. OK, vision na pe za ki lelo mususu mais ba parents bazo forcer pe makambo classe na mususu. Eza nde moko nanga na botami na famille moko de un papa na za chef coutumier. Alaki pe boxeur, Yamboka ni wana. Wa bo nde wana biso. Te kananga te kananga. Biso mujimai. Nga mwana kananga. Papa nanga za chef coutumier na botami na famille royale quoi. Et là on a la prince. Avant za coup chef coutumier alaki pe boxeur. OK. Asala kombo ilunga makabu na leki na formal makabu. OK, formal to. Formal weka. Parce que ye a sali article leki na pe les biso bana banda biso nyos to landi à part sport et la famille et la famille pour avant nga eza grand frère na junior makabu ou eza champion ba nyos to ba yebi eza 4 fois champion du monde et puis nga ndi na ebolanda eza sport ya makila quoi
to bandaki banda bo mwana papa na biso azo atangisa biso entraîner bino sport mais yo kosala question to poussani moi âge avec comment insister to tikana to continuer la classe mais to bando tikate to que classe entre temps to ki mananu to ke ça entraînement et ko tomber que to komaki na niveau aussi si classe na yo atindo na kin on continue ba étudier wana na kananga parce que tant to ye a on nous a libre o bando sala niroli wana ko sala ki kuluna te po ba mettre mingi wana ba champion ba ko sama ki kuluna ma voyou na kati so tali ba kuluna ebele les amis ngi bana botama bano pena ba uti province okuta bango pena ebele te pour la plupart ba uti province ba ye a to ya kamingi pona kotanga so tali ba ye soit atangi te peut-être avec moi business na ya zongi biso to bando envie kinte ngai na zanga ba vision mosusu na bando envie kinte puis na zaki na ba camarade pena te na kina ba camarade na ngai ka ba boxer to bando s'entraîner na club Livulu et pas qui se kele et moi on a changé na boy pas na kakia na bando s'entraîner mingi et puis na bando ki classe mais na ki ma mingi na ko mi pesa mingi na ba entraînement et ça bon ça message là na yo na ici père kuna moi liberté déjà au cossier na ki classe mais mingi entraînement si azaki qui surpris parce que déjà fait ici na nzela na nga ba bongo ya ba bando tena ba bongo minerva na kangisa le olongo ya ndenge na continuer carrière si lelo mais lelo aza quand même moi esengo moi regret moi esengo te maza esengo déjà eloko déjà ezali bien ezaka asa kole mais ebike mwana ngai lemtu ya peta bino chance aux sentir te yango na nzela na nga pe aza moi leçon et puis ça fait ba para mosusu moi leçon quoi to mona ke pas mindele ceux qui moi na lingi sport au soutenir na nyonso mibale au soutenir la classe na sport no mwana na ozala l'aise pour se pela ko sala tous les deux choses pour ni nous appuyer est-ce que ba parents na biso en Afrique to ta la condition Afrique peut éviter lobby oyo zo mwana linga bali yo zo forcer classe mon mwana lobby na komo rester na classe ti komo recruter so na za boyeza pour na papa c'est que ma benne ngwana voilà vraiment plaisir à trop yakutana au champion et surtout ba ça donc Lucas champion on va dans accent tu fais de tel accent tu ai de découvrir neni bon on a tout a plus va pandisa on te yoka ka so yo ki ka dans sa photo kita to loki pas accent on malem bo dans la commune à Kinshasa to ye fait to put accent papa surprise mais so beaucoup tanga pe salité mon boulot non yo a dit la surprise à mon aile. En tout cas, c'est pas bien. Voilà, un champion qui est souvent allé à droite autour na yo. Na ki mettre na bino. Pourtant bola na ndenge ni. Na tu ça pour te mettre bingo ka mettre parce que des choses na wana ba paquet, on a ceinture donc biso to bingo kinpe. On a bien na kilo to ke non ka na ki mettre. Ouais, et binga te o bien à mettre. Na ndima tous les deux. Voilà, avant na to ko tena na question on na tout no suppose. Na tout na likambo. Maître Martin, non bien comme Maître Martin. Oui, banité. C'est pas ni par rapport à mettre tout le monde va mettre Maurice Loma, tout le monde a Yuri, tout le monde a Junior Maximus, tout le monde va mettre les bisous et parce que c'est belé. Na net. Attends, ils ont un bitumba mais l'homme tout du kamobo, attends la ba combat, tu veux pas combattre? Na combattant na ba combat to mona pe ba mettre musu ba tele maro concert o beta te ni boy te to mona na le vérité wa tana bede ba tele maka ba combattant ba mettre ba tele maka ta na concert a fali ba mettre ba tele maka comment qui guerre ya makasi ti ba concert ba me beta te to ba e pa no pesa bon to yo coffrage kaka te ngana za bongo te bango baza bango ngana za Martin Bakol mutu na mutu aza ndenge azokondi obi na ye ngai naza ni opposant naza ni côté ya pouvoir ni naza politicien te naza boxeur nazoluka na gagner vie na mosala oyo na nga nayebi nakomélange mosala na nga na elo mosusu te na politique te natangi nayebi ni ni oyo ya politique nakobanda makambo ya politique neni nga nayebi makofi mpona baoyo bametre bazosala peut-être bato mosusu balanda lwenge mouvement de masse baninga alandi na ye epuis nga na mitunaka
Pour ni tozana nous de un tolingalité biso congolais. OK. Tolingalité. Bien sûr toko bunda mboka ezotambola bien te toko bunda pona kimia pona ke social makambo ebonga na mboka mais na façon bato mosusu bamemela yango eza bongo te mpo mboka moko etambola efale bozala ini bozala ini ndeni soki bino moko boyinabozokabwana bozofingana yo oza na poto ozotinda bandeko na yo bobima bokesala marche abimi boye batire akufi nana kosala mpe arte bino soki bolingi bolongola moto na pouvoir bolingi ke mboka echange bozala ini bino moko mpe boza kuna bofuti babie na bino boye bana maya bamona baya bakuti poto soki baza susi soki biso nyonso tobundela mboka comprendre mais ya mosika na ngai nasepeli te epuis nalingi kolobaka makambo te mpo eza domaine na ngai te eza mpe monde na ngai te epuis nalinga kutu kosemele na makambo wana ata moke te mpe tomona bamaître babundaka mpona cause ya mboka na biso so otali bakoma na nga nabundelaka mpe mboka ezala mpo omonake nabundelaka mboka nalakisa mwa elemo moko 2 minutes yao voilà ok pas de problème tozela maître champion à l'exception le Congo merci nebika ozolandanga partout namoni déjà papine de la messe ozana merci merci à Chimène Kiala merci à Judith Ngoyimo Sapembe merci à Bibish Kabishi voilà tout le monde maître vraiment RDC ko c'est maître abundela mboka c'est que au monaki masolongo eza pamba te sotali awa voilà akomi Martin c'est que naza 100% congolais nazobundela mboka obundaka na teni na ya congolais bato mosusu kutu baza makelele baza na poto mais bachange déjà banationalité mayaki tata mboka boye eza te Martin Bakolo 100% congolais nazodéfendre mboka na ngai na ndenge na nga d'accord on comprend naza ni politicien ni nani mais na boxeur na défendre mpe kolera mboka na nga mboka etambola bien te nzambe nayebi biso tozaka bato ata soki mboka ezotambola bien te mais tovivre etambola bien ata na poto kuna badifficulté eza te ke po oza na poto boye na makambo nyonso to nzambe ayebi ndeni ata kokende na poto wana nzambe ayebi ke okende poto epuis okende bamosusu mpe oyo balukaluka na ndenge akokende bakende pe te mais sikoyo biso toyeba silence wana olingaka komonana te mpona nini donc na milieu ya bandeko na yo bacongolais surtout ya basportif parce que en tout cas bamisusu bazolanda baloba yango oyo awuti su wapi komitungisa te yo ozolandanga epuis komitungisa te mpo ke mpo ane namonanaka te eza ke na minute oyebi ke bakomitungisa parce que ntango bamona dia ceinture bamoni teni babi omendeko ndeni na persi azala neka na la biso bato biso baza bango na Royaume-Uni wana bayebi mpe yo te nde naza mpe so exemple moke lelo toyebaki te ke Joseph Kabila ozala président mokolo banomaki Kabila aza président moto nyonso to asupukaki ayebaki te kutuki ya kobimela wapi naye naloba bongo mpo ani mpo avant moto akoma neti président moto akoma célèbre aza baentraînement aza makambo akotaka nano mpo ke ntango akobima moto to amona seke moto azalaki neti ngai nabombamaki quelque part natambolaka mingimingi milie ya bacongolais te milie nazalaka eza mingimingi na mindele epuis travail nde donc eza yango ke olingaka nango nde te milie eza kutumaka baexemple opesana te eza peut-être eza ndenge yo olingelaka ozala no moto ya bamilie te peut-être yango wana c'est ça nanu so otali bien otala na ndako nango komona parce que tomonaki yango déjà toyona mettre vraiment moto losambo makasi tomoni vraiment papa walesa show omoni papa nanga naya na présenter sa ceinture nanga mili ya ba okutanga te mili ya baboite okutanga te mili ya mobulu okutanga te mosusu omoni oso oye pale okutanga omona moto mosusu oye okuti ete osurprendre nga okuti nga na pale nakendaki entraînement 6h 7h 8h na ye nafandi na médecine nanga donc ana kiso s'entraîner na minute oyo nasentraînaka na shark mpe na kake naza déplace nasentraînaka mpe soki moi eza makasi nakenda shark te nayaki kake mpona eza mwa place moko afunga mwa mopepe eza mais secret nanga eza ke nazalaka pena milie bacongolais pena bazalaka te nazalaka mpe milie bacongolais baza mais surtout bacongolais ya mobulu ya makambo marche boye nazalaka pena te mpo nazala concentré mingi na mosala nanga nazala concentré mingi na mosala nanga nabikisa famille nanga
combo pays en pays nanga etambola partout dans le monde. Voilà, combien de fois champion tous les titres à Liboso? Pour les titres nanga Liboso. Et on a bando yo Kanate, donc coffrage. Si on le titre pe en haut. Des abonnés titres oh il faut que nous on à Paris, hein, même va mettre à Paris faut même la bango ba mona. Au fait la pas moi conférence de presse bande on a vu ça va chroniqueur, ba chroniqueuse baza kuna. O lo bela pe o côté pe na mila bande kono ba sportif ba ye ba o pe quand même là mususu mutokota yango oyo. Ne c'est bien pesara nde boyelo ko. Pesé. Si ko bola tango ndeni. Olingola ta pe ko ko la tiga. On meka kaka, ba meka kaka te. Fongoli kuna. Lanti na kanyos kuna sima bo. Voilà. Nzambe. Ba pe ko mona biloko ngwe. C'est na serré. Voilà, mais ça pèse hein. Ils ont pesé maman. Parce que na okuto akanga ono kinga sana okiti mobima po ya lela lokeza. Oh maman otamba toute la journée. Tu dois aller abonner escalier accent awa. Oh me obuba. Oh mais maman lipeka bo. Ça ta moi. Ya moto bona mi ka ba mettre ka lipeka ka. Ata ko na lipeka veut dire épésé. Épésé ka ouais. Au moins épésé. Golo ko kanga photo hein. Voilà, non, isa c'est mingi. Ndeko na biso congolais azozwa titre à Boido, ça vient. Junior Maximus Lose de la OP sentir. Nasna lati ya maître Martin, ya onde la bande de la mutali boso, yo ya kiteta la. Mama SP. Na ose la bino boya fe na oya maître. Maître de kona biso pe congolais azwa ki pe sentir na yebite so yebi Junior Maximus na. Non, mokanini. Abunda ki na Cap Vert, ma on baza na. Oh, na yebi Asie titre africain. Ouais, titre africain. Azaki na Afrique du Sud quoi. Non, na babunda na Cap Vert mazala na Allemagne. Ya, aye na yebi. Ande ko nanga basola ka pe nande ko nanga Junior. Ape Muluba. Muluba. Voilà. T'es dans le bateau exactement moi tu vas lui mettre. Bon bazara mi, ya za mi na maître Yuri. Maître Yuri donc yé vraiment non bazara mi na maître. Après ça moi te veux muchafu. Bon, c'est yo na maître Yuri quand même. Ah, maman ndena ucholo ba. Ba Yuri bazana en France. OK. Ngai na en Angleterre. En Angleterre il y a Écosse, la Scotland, ils ont un peu moins musica. Ni na yebisio ke na fréquentar pena milliard ba congolais te meto to yemani na ba réseau to ba réseau bo solo la quand même besoin pas en kutana te. Ouais, to na occasion kutana te. Mais to la ndaka sur ba internet. Ada mutu mo na respecter ma classe za champion. Za catégorie lourd léger nga za super lourd. Ça za mutu mo na pesa ka respect ma classe mais na zo recruter ndé mikolo ndé zo se mêler na moko. Déjà ta ya point niveau na été pena. Pour mutu mo sali azu ba sentir ameki kolongola biso mwa soni kona na niveau à France kuna mais nous naza réclé makasi nde na moni azo semé ma politique ma moko na ebité mudna mudna vision na yemenga izo sanga pax voilà asa concentrer na carrière na ye a continuer ko kendi bosso malgré à perdre un combat mais à perdre qui va combat à perdre combat à perdre ceinture na ye WBA mais ils ont fait du monter taraga na pese ba courage tika makamwa na champion taraga yo tolandi lokolo ya yebino ba junior oyebi junior makabu obando s'entraîner na équipe nationale oyebi bien aza champion aza 4 fois champion du monde oyebi yo pe ozalaki 2 fois champion du monde mais za sport on perdaki contre ceux qui sont na bosanité comme équipe minga mais a perdaki ceinture na ye mais combat ezalaki kitoko mais a perdaki par point la pesika ba courage ebele et puis continuer ko stopper carrière azongela ne comme ça azongela musala tika ma politique zaka lem zaka politique to za mambo bele mais na minute moi info pena na na ngote pona za Congo oui Congo pour olandela makambo pena sur internet za mambo bulu côté connexion lelo marche bakati connexion lelo kuna marche metro connexion turo mais ça non ka so pe demi journée bakati la 9h à 19h bazongisi na za na information mikolo te mais onga na yeba kezaki dossier na bango ya fali makambo ba invité na Belgique on est na wando landa ta na kuna mais na kata kyango pena na Suisse na 6 kyango pena te mais za pena bien te za bien te atoy mo ndo fandi boye bien za bien te pour mutna mutala musala na ye ce ko lingo sala musala ndenge na me ko finga te osala on ndenge bien pour tout monde pe ba Mohamed Ali
babundela mboka mais na ndenga bien moto atanga ayebi makambo politique asala. Mais champion tout nos cas pesa nango bozaka bato domaine moko makambo tout le cas par rapport à concert na biso pour ne pas citer son nom ici bande na biso Hollanda natanga kaka concert na biso Karine Mokonzi aki na problème na ex na ye moko ye osala ke moi ba mbutu kande ezalaka nde lobaka ezanga choc via ba star ezalaka aboye soki oza na problème no lobaka soki oaffiche yango te oaffiche vie na o privé te oaffiche vie amoureuse na o te ate bonga ebeba ebonga wana etalika yo kaka na nsima caméra mais so de yo so obimisaka na liboso caméra donc ntango ezobanda liboso caméra ntango mpe esila liboso ka ya caméra donc ezaka choc Karine Mokonzi aka somo donc avec le problème na ex na ye et osala ke ekomi affrontement ya ba maître affrontement ba maître to la dit ex na ya ki maître donc centimètre na ba te so da ki maître ya ba golo da maître des un musicien depuis que centimètre na bi maître on est un musicien en collaboration na ba maître voilà pour tout monde maître Loma aye azo soutenir ye maître Yuri pe azo soutenir Karine Mokonzi donc et osala ke ba maître est-ce que comme guerre entre bango d'abord ba maître on comprend bien Karine mobile na na minute baza kabona ex na esko maître na ye siko Yuri pe à côté li Karine maître Loma pe donc comme siko moi affrontement entre bango la bango ba maître to la naki message à maître Yuri le bi non il faut ba ye moko louer espace ba bunda ba nini bandeko na ngai nini yango boye makambo bolingo babundelaka yango mpena depuis nayebi makambo bolingo babundelaka yango te mpe wana ezolakisa ke nayebi te nakoloba tokopase nata lisolo wana mpo ezolekela ngai nakoloba makambo bongo te eza trop primaire mpena eza buzoba ebele mpena soki makambo moto abebani na likan ex na ye eza makambo te ke bino bando siko babondela nini bakomo touche ba vie privée ya ba Yuri alobaki kuna kota ba senti pe alobaki lo maître lo mapa lobi de komi ba message na ba réseaux sociaux ba nini wana na benga buzoba wana bazangi makambo kosala Yuri azolekisa temps na ye pa mabongo atika biloko wana se concentrer na carrière na ye wana eza yelakisa déjà shit na ye so ayebi te soki bato baza nsima na ye bazoseke bazoapuye ye akende liboso ayebake batano bazomema ye na shit na ye po boxer babenga bien boxer azalaka discipliné boxer akokota makambo ya buzo babongo te ayebi bien ke aza motu moko bazorespecte partout aza so côté na internet okomi Yuri Kalinga okomona bakolakisa pena ke aza motu tel aza barespecte partout dans le monde siko buzo bantan bato mosusu ata bafrançais pena ta baoya kotala babuzo babongo po bafrançais mosusu bayebaka lingala kasi bakofana na milieu bacongolais baza ebele na kaka na france wana baza bakamara na bango bacongolais so ayebi bien te soki ye azoluka nini po kombo asali deja kombo na box ayebani partout na Congo kutu koloba te asali kombo na box azoluka asala lisusu kombo na makambo ya bongo to bato po bato mosusu mpe baluka basala kombo na ndemo neti bakarine wana ba bajournaliste ifala asala kombo na domaine na ye yo so osali kombo na domaine na ye siko ozoluka lisusu nini makambo ya buzoba bon nga nazobenga buzoba naafinga buzoba te me nazobenga makambo bazosala eza buzoba est-ce que comme conseil bozalaka bato moko malgré bamosusu baza bajidoka bamosusu baza baboxer neti yo oza boxer oza champion comme conseil na musala na bino moyebi nde musala na bino otambo po toyokaka mpe maître azalaka du maître azalaka abundaka libanda te maître abundaka na terrain nde toyokaka na biso kaka nde babetaka mpe kaka bamasolo mais toke maître ata tokobengoka maître parce que ozalaka moto ya makofi mais ozalaka moto ya makofi mais comme conseil na bamaître wana mibale oyo lebiso bakobosala bafrontement mpona makambo oyo eza domaine na bango te parce que ex ya Karine ya Karine aza musicien Karine aza chroniqueuse lokola ngai makambo ezalaki ya bango esilaki comme conseil yoza mutu siko oza na bango domaine moko makofi conseil nyoko pesa bango. Merci maman. Conseil eza simple pena de un faut se rappeler bien na episode que na ebande la mission que tolingani pena te oso tolingani sportif abundaka libanda te sportif pena azalaka kokuta sportif na makambo ya koswana te sportif abundaka nde na temps et puis na niveau Yuri na maître wana bakomi
baza bato moko nayebi te so babundelaka pamba babundelaka mbongo neti nga na minute oyo jamais okokutana na bundi na balabala mpona bunda bituma oyo eza porte lombongo nesi oyo nayebika na suki émission ma coupage esanga bien bongo depuis novembre eza nanu so mbongo desi nde nalingi naloba boye tolingana nanu message nazolanse ya liboso yori na maître botika makambo akokota makambo bolingo ya bato tolingana aza ta makambo ya bolingo te après oyo mpe mosusu mpe nakoyoka mpe lobi makambo mosusu eye me bozobosanake toza bacongolais tokende koluka na poto eza place na biso te eza mboka na biso te so otali bien lelo ozofanda na bafrançais ozofanda soit disant baanglais privilège oyo bango baza nango yo oza nango te mosala bango bazosala yo oza oyo ozosala te botika makambo wana toyo koluka mpo tobongisa mboka tobongisa famille tolingana tozala ini so toza ini oye bokutani okozala mpe na minute oyo bozala rankine bongo soki yo peut-être oza boxeur maître wana asalaka soki boulot place tel boye so ozwele mwa kope moko ya bien yake bafute mbongo oyo eleki place azalaki soki yo oza rankine na ye estce okoyede ndeko na wana oza rankine kozala rankine eza mpona nini tokeluka nde na poto yuri ata ochange nationalité oza congolais makila na wana eza bacongolais toke koluka poto botika makambo wana bokende boza mibali bayokaka soni te oyo abandaki eza likambo kutu ya oyo abandaki te bokutana bosengana pardon mais soki eza eloko bino bosali ke boluka kaka mwa makele si internet na autorize bino bosala mais soki eza ke eza pena rando boye papa boluka bobongisa toza bato moko toza bacongolais biso nyonso tu bobongisa makambo babongisaka papa boza na mboka bapaya boke koluka bobongisa nde eloko nakoloba nde message so bobongisi mpe bozwi video boposta sur internet bato bamonake toza ini bazoseka biso partout mama tosala bamarche na poto mais nazomituna depuis tosala bamarche mpo ani changement ekomonanaka te na mboka na biso seke mondele ayebi biso déjà bien ayebi ke bato baza bato moko bato ya désordre ya il fallait tolingana na voilà champion biso kalmingi te tokotika oyo mais champion awa na accent awa nayebi te eza ya famille na bino au pire vie oyo eza lisolo moko molai oyo eza pire vie nanga nde omoni ata soki nakomi na million nakitaka de un baza bato moko bien respect po baluba pe bona tribalisme makasi waka po papa Gilles Mwamba accent aza wakwetu Chimène Kiala yo kuna kote ya ba Congo kuna ya Congo central biso na ba Judith wakwetu biso na ba Kabish na ba Mbongo eza bongo te so tali bien na ba voisin na ba voisine na baswahili bamuzuri baza bato mosusu baza koto batetela moli te eza na ndenge wana te eza so tali bien nazoyebi biso vérité congolais il faut tozala reconnaissant na vie ngai na bando ya place oyo naza na mbongo moke nasololi batikinga comprendre nafandi baséjour na ngai mutu kutu nakei na banyongo na bango 1 mois 2 mois nakei kuna nazongi nafuti mbongo mpo congolais soki congolais mosusu azalaki mpo ani lelo oyo kutinga lisusu awa mais nazalaki eloko te siko lelo nakomi champion mais ozokutanga toujours awa mpo ani nalakisaki te naza reconnaissant epuis nanena fallait kozala reconnaissant na vie bato basali mwa eloko moko ya kitoko epuis soki osolo nazalaki nano eloko te na ya makambo mpe komplikaka nga bayambi nga bien tosololi omoniki bato bayoka mpena batikela nga na fanda neti epa na nga na fanda bato moko bato akotika te ntango nakei mpe na ye naza champion oye kutinga lisusu ka place nakitaka miminka awa nde nabi nga na okima bino te naza bato na bango epuis baza bien organisé okuta makambo na bango nyonso tu tv eza spit eza makambo nyonso tu eza sava ma cuisine eza seke naza à l'aise ya omoni nabimaka mingi te naza toujours palais mais baza bato moko bien napesi mpena tonton Gilles Bambo te ebele merci mingi mpona nyonso tu merci mpona confiance mpe po motu soki na confiance te epuis aza na bolingo tolingani epuis afongoli eza kanga moko te eza
avant nga pe kutu na bimaza ka moko pe likolo ka ya bongo ya financier mais à solo là à comprendre na ye atiki pe au moins pe boye ba pe matiki OK ya yebi ke conséquence yo moko nde ya ndo mo lelo na boye na ko kimo na za toujours ata sono zimbo nde na za ka onda ko pena quoi voilà merci so do mo tika to mo ke na biso na yebi ke ba tebele ba sepeli komo na yo na yebi ke to zo lisusu temps ya ko so la lisusu par rapport ya carrière na o surtout to linga tour to ya hotel au place osala ka ni entraînement na yo to mona ndingo s'entraîner ka pe ba to le mususu ba sportif mususu ba zara na poto kuna soka e Kinshasa même chose la difficulté ko s'entraîner là mususu ba banga ka te ba on ko koya wa bien si ba jido kana ba koya kasi on ngana ko koya wapi no koya la wapi parce que puisque ko koya ya propre exacte to ya faire découvrir à travers yo kaka to ya prochainement ko ya la place sur la sport bande kono communauté congolaise on va vas-y occasion Rolanda o ba mindele pe o ba yo kaka lingala o ba yebi o la mususu ba yo kite me ba landi kaka message mo la mfoko za na congolaise mo boto congolais pembeni akolinga a traduire message mo ya bien ko na bango nyoso bazui libaku ya Rolanda yo prochainement to ya sukotala na pesi nanu merci et pas na bino po boye ko lukanga place na zo fanda na pesi merci na moto atindi bino et puis na sengi pardon soki na beti libaku na lobi eloko moko esepeli si yo te toucher motema soit na lobi mabe ezala lisolo to bete ya maître Yuri na champion Yuri na maître makambo concernant makambo mosusu na lobi mabe na sengi bolimbisi et puis nazo pesa papa na ngai wale sambote belé wale sa show ya wana papa na molimo na bosa ngi déjà na pesa bambote belé na bana nyonso ya centre de réveil na pesa binombote champion na bino yeoyo na ina lancer moi message moko na pesa moi bambote na ngai na anglais pa bat na ngai po ba Rolanda pe émission oh yeah. I want to say hey to my coach Billy, the one and only. I love you. I'm here in Congo. You see the work that we work together, and today is paying me. I'm now free in my house. People come to visit me. We're talking about boxing, and I talk now about you. That's why I want to greet you. And she's here beside me. She's saying, thank you for everything. Thank you for coaching me. Thank you for this opportunity that you bring in my life. I love you, and I will see you soon. I think everything is okay. I'm not okay because I was supposed to fight this 3 of March, but I didn't. But it's not my problem. It's the small problem that you and me, we know. That's no problem. But I wish you everything. Sorry about your birthday. Yeah, you didn't tell me before. You're a bad person, okay? You didn't tell me before, but I already wish you a birthday. And keep on, keep well. I love you. And I can't forget Mr. Sabin. Ah, vieux. Yo, pena. Longonya pena. Na sepeli fo talaga ba yokulukanga na sama émission. Na peso bambote belé yo moko yebi masolo ndenge ezalaka. Karate nazo ya ndaku. Karate na yana défendre ceinture nanga. Na pesi bambote pa mama Christelle. Monsieur le journaliste kuna ye cameraman kuna sima. Na sepeli makasi talaga gloire ya limisa na maîtriser kombote. Bosi point nga pe na tuni pe kombote na jita tuna kombote. En tout cas na sepeli mingi émission de qui vient. Après si famille na nganyos tumbote batutu bazolanda nga na lingi bino mingi akombo na Yesu Christ Nazareth amen. Amen babi mwana nzambe ko tela biso babi wale sa show babi ane o ya moto kaka moto bento na bénédiction. Voilà, merci vraiment Bozaki et Belé pour nous la biso te faire découvrir bino champion Martin Bakole anasir quand il a promettre bino to royal sous avant retour na na mboka azalaka to royal sous kota la ye siko place azalaka bon entraînement na ana Kinshasa. Merci na bino so Bozaki liboko ko na biso bo pesa bongo. Merci na Golo Mayala na moni libo mamo boy moi so yo ok nda pe ngo coquette
Yo comment Vandawa. Voilà, jolie ça, sa coquette, balobi artiste mboka. Oh, donc merci Nayo. Merci à papa Gilles Mwamba Accenti pour na cadre au kitoko cadre na Isakibino. Bande composants sont partout dans le monde, globe terrestre, Mwamba, Afrique, Océanie, partout. Pour le séjour na bino et si que place ezaka moko awa na Flat Hotel Accenti ils bon na commune à Kinshasa na avenue Kabalo numéro 89 na direction du Marin référence maternité à Croix-Rouge dans maternité à Croix-Rouge ce qui au outil neti rond-point Wilere koyaka tout droit sur Kabamba au Leki maison communale au Leki direction du marché après eux lundi du Marin au Kotikaka je pense deuxième ou troisième avenue et avenue Kabalo donc on Kotaka numéro 89 au Tunika ils ont des scores bungate donc Flat Hotel Accenti pas papa Gilles Mwamba Accenti et na Rotterdam monté ma maman Marine Noëlla ma maman chérie je t'aime beaucoup ba gros coucou nayo merci à Papine Zola mais son propriété privée merci nayo merci à Chimène Kiala merci à Carmel Kitambala Karmao mon babi maman Weston et maman Sanata Kaba Weston le Parigo mon limba tongo merci merci na bino nyonso wana vraiment passer nanga balelanga trop lokwa ba Chimène Kiala jidi tengo na osepela na boya otala ngai ekoza na Angleterre na éviter ceux qui botali bo donner taka naza mwana bino na yoki ka mabanga c'est que na moneke danger pena